Shalom, shalom, na partage na biso aya tongo, tokotanga vraiment na Luc 4. Mais yo moko ko banda ndenge olingi ezali partage nga vraiment nazozwa a na 16 na Luc 4. Dans Luc chapitre 4 na verset 16 nga nazwi. Mais za partage yo ko banda ne bandeni. Awa tozomona ndenge Yesu Masiya azalaki rejeté na Nazareth. Azalaki rejeté pona nini po kaka lobaki ya solo. Tozomona batu mingi ta mususu bazoteya na solo okomona na église wana pasteur ateyaka pena na solo lokola azoteya masumu bandimi bakimi. Okomona mutu mususu na ta mususu ovandi katikati na batu yo oza kotambola na yo na malamu omona bakamarade bakolinga yo te po batu balingi kaka bayoka makambo ya mabe. Batu balingi kaka bayoka makambo na mabe. Mutu alingi koyoka te ke bazo yo aussi soki bazoteya yo babi ndeko nanga ma sœur mon frère tika kokende banganga tika kokende pe ba mama prophétesse tika koyoka ba prophétie oyo eza ya nzambe te. Nzambe asi akangola yo omona mutu akondima te mutu akozalaka na doute onga nzambe akangolanga ndenge nini otefongana kende komona mosakoli moko asika ye kuna soki ake ayoki mosakoli wana ale alongwe lisusu apapionaka kaka ake lisusu kopapionne kote mosusu o te nga bayebisi nga na kini soki obengi na kini baprophétesse moko baza kuna baprofete moko bazoloba makambo o te nga namoni epi nakende kaka nazonga papa na biso to koko na biso asukola ngai nakende ti na mboka na biso basukola nga mpo oyo eza susu normal te. Donc mutu alukaka kaka mais ntango guérison ekoya to frère to pasteur moko to sœur moko aye ate ye liloba nzambe alobi te liloba oyo nde ezokangolama mutu andimaka te. Tokomona awa na Luc 4 verset 16 ndenge batu barejete liloba ya nzambe balobi Yesu na 18 abi aza kotanga atelemi na kati ya synagogue abandi kotanga livre oyo ya Esaïe. Alobi boye na 18 l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vie aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année au Seigneur, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, ce passage de l'écriture est réalisé aujourd'hui. Pour vous qui m'écoutez. Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient de paroles merveilleuses qu'il prononce. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur déclara, vous allez certainement me citer ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi, nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Accomplis les mêmes choses ici dans ta propre ville. Puis il ajouta, je vous le déclare, c'est la vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. Amen. Awa tozomona Jésus awa kaka po atelemaki na synagogue ayebisi bango molimo na nzambe eza kati na ngai. Nzambe apakoli nga mafuta na ya koannonce bino ke boza lisusu ba prisonnier te boza libéré. Boza lisusu kati na boloko ya moyini satana te. Boza lisusu kati na komitungisama te. Lelo yo liloba oyo ekokisami na bomoi na yo na ngai. Aye kaka koyebisa biso me yo lingi koyoka te ma sœur mon frère. Ozaka lokola awa. Ozaka lokola ba peuple bazali na synagogue na Nazareth awa. Yo nanga tozaka lolenge moko. Bazoyebiso mbala na mbala tika masumu yango nde ezali lobiko na yo. Pona kolonga satana eza kotika ka ba comportement oyo ozalaka nango. Pona kolonga masumu eza ka kotika moyibi oyo ozalaka nango ekobo kofinga koyina kochola baninga pe kotala ko méditer parole de Dieu pe ko prier sans cesse. Po Yesu ye moko tango ayaki awa a priaki ya mataki na ngomba pona a prier pona a gêner. Eza ko gêner chaque jour te mais pour préparer bon moina o malamu chaque tongo avokene musala prier méditer parole de Dieu na retour avant ko lala ndeko nanga to milengela yo lingi ko yoka te yo yoka kaka so bayebisi yo batia kaka loboko soki batia loboko te église wana eza na moto te
soki batie loboko te makambo na yo okendaka kaka koluka kotuna kaka bato. Ma soeur, mon frère, balobi mon peuple périt parce que azomanke connaissance. Bato nanga bazokufa parce que boyebi ezali te. Ndeko nanga Bible eza moins cher. Kende kosomba Bible na yo, tangaka Bible, bondelaka Nzambe. Kaka ndenge osololaka, kaka ndenge okendaka kosolola, kaka liluka nde tozoloba no boye ndembe kaka ndenge po kosambela. Kaka ndenge obenga bato yaka belela mpe Nzambe yaka na bomoi nanga. Kaka ndenge ozwaka telefone wana ozoyebisa baprofete wana ngai ça ne va pas awa boye na boye, fukama yebisa yango Nzambe. Nzambe oyo amonaka na lieu secret akozongisela yo ma sœur, mon frère. Dieu existe. Totika makambo lolenge wana. Moto ya kokosa oteke onda kuna yo ezalaka na envoûtement, onda kuna yo ezalaka na boye, onda kuna yo bomoi na yo babebisa bakanga yo singa. Mais bien sûr balobi Jésus aye ko libérer biso. Asi aya kala ma sœur, kala va kutu yo botama. Jésus a ça yaki ko libérer biso. Alobi l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et les dons de la vie aux aveugles, pour libérer les opprimés. Asi aya ko libérer yo. Alobi na kombo na Yesu babolongo se kofukama. Yo koma ko bebisa bambongo. Ko luka luka. Balobi tango na nozana bomoi. Espoir ezali. Il faut que bondela. Bondela ka ma sœur, okomona sozo umena na kati na prière, vie na yo bana kozala changer du jour au jour. Vie na yo bana kozala changer, oboya olinga te, vie na yo ko changer. Essayez, soki nanu ozwa solution te, essayez na Nzambe na ngai. Bandaka kotanga Bible, Nzambe na nga kombo ne Nzambe malamu. Yo sala malamu boya ka mabe. Ma sœur, mon frère, okoya lisuko te ya awa. Okoya susu kolobaki en tout cas Nzambe na yo, aza Nzambe na bomoi. Ma sœur, mon frère, kobebisa mbongo na ote, kobebisa matoi na ote na koyoka, balobi, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Koyoka kate, o ba envuta yo, bon avant to salisa yo, il faut sala boy. O singa, o bota kate o bala kate pona boy. Non, natango na kalape ba Rebeka ba bota kite, kasi bazoki mabota ka na kobondela. Natango na kalape ba Sara ba bota kite, bazoki kobota na kobondela, na kubanga Nzambe. Natango na kala pe bekomba bazalaki, natango na kala pe bato babalaki te loko ayo nanga bazalaki pe okobala kaka pe bazwaki mabala ba Esther bazalaki babalaki te, bazwaki mabala basi bakufela mibali lokola ba Rite bazalaki me bazwaka ba Boaz na sima ya Rite nde Yesu Masiya ye po Rite abota Isa wana nde papa na David pe Yesu Masiya abimi. Mais azalaki mwasi babengaki veuve akufelaka mibali. Eza te oza na mari de nuit, bazokosa yo oza pe na femme de nuit te. Bazokosa yo mon frère, ma sœur. Eza kaka yo obondela. Balobi loko moko ta sika eza na mokili nyonso ezosala masiko esalema, me bato wana babikisa maika na Nzambe malamu. Nzambe ya solo baboyaki masumu batambolaki correctement. Tambola na Nzambe.